bana baolela courant ezate courant ya mkoni. Bon, nayebi te ko préciser mon kolo courant eboya parce que ezali likambo eza na niveau ya bakonzi na matadi. À mon niveau, je ne sais pas préciser, mais je sais que hiérarchie na matadi bazoko sala le nécessaire pour courant iso. Outi matadi oye. Ba démarche no sali na matadi pour oyela biso maloba malamu. Démarche na sali na kutani na bakonzi comme le directeur provincial na directeur oyo asokipaka makambo ya réseau. Bango balobaki na ngai ke akutanaki na gouverneur mais suite ya suka lobi bakobenga d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, rumeur réseau circulé que transformateur on est na pas na makasti. O expliquer biso moi mukie pour population comprendre. Transformateur on est na nini? Transformateur est na panne. Panne ezali tant tozwa ki ba mesure d'isolement oyo epesaka ba valeur ya transformateur mokonzi ya mbanzangu watalaka mokonzi ya cataracte atalaka biso nyonso na kati ya cataracte ayaki na ba pare totala ke transport eza na panne makasi na kati. Alors pona oyo tuni ke soki ezongi matadi pona ba réparer combien de fois déjà oyo réparation? Voilà, oyo esali c'est depuis 2018 à 2008 plutôt. 2008 ils ont déjà varié, 2013 et à cause de varié, 2016, 2018 et c'est quoi et juste soit varié en 2022. C'est le même transport oyo eyaka ezonga. Nano ba changer transport mususu. Bato babi ba changer ba na oyo sika oyo ezaka na pana huile. Transport ya ndeke jusqu'aujourd'hui nano ba changer ya moté. Donc nano tozoa transport ya sika te na cabine. Oyo wana ezali kaka le même transport et que la belle ezonga. Oyo eza 5e fois transport wana ezui pas. 5e fois population azélani. Population à mon niveau population tous la réaction oyo direction à Osala mais oyo na yebi ke ya ndenge bazo se débrouiller je crois que Kalami était pour rejoindre transformateur. Balobi snel azosala eloko te parce que s'il doit payer ça 2 transformateurs et vendaka aboyi. Et c'est biso explication moi mokie par rapport à transformateur on a parce que zoloba mapi mapi. OK. Par rapport il y a ba transformateur il y a silo. Silo mu tapé ça va transformer. Snel a ça la demande il va transformer. Pour ba transformer et ça là il faut tension éco-alimentaire ba transformateur wana euta na silo. Ba réunion et salema ba PV et salema na kati ba PV ezo senga ke silo a disposer ba matériel lokola câble pour ko bimisa tension na kati ya usine na ye parce que na ba transport on a tension na biso auto za na na poste et ko sala te. Donc yango to zelaka silo a pesa ba matériel pour to char ba transport au ya service. La tension na biso et ko sala te il faut kaka et sala la tension ya silo. Kabis nela ko somba câble ye moko te parce que basungi mukie ye moko asisa misala nyonso. Bon ko sunga sene c'est trop fort parce que ce que Sinel muta akenda vers silo wani za ko sunga mais silo nde aya vers Sinel. Première proposition izalaki parce que silo assainir ici que belé pour izalaki pour ba misala wani za souke silo azo travailler na tension. Maintenant à mon que pour diminuer tension na kati usine il faut population moko à consommer courant wana. Yango azwaki makanisi pona ko pesa ba transport wana pour diminuer tension na kati ya usine na ye. Deuxième point ezali par rapport ya centenaire à mon avis que lokola ba fêter centenaire usine esali 100 ans na kati ya lokala yango basali et cadeau et na kati na population ba transformer pour esala na ba corps oyo esalamaki entre Sinel na silo silo ne andimaki pona ko pesa ba matériel oyo ekobimisa tension na kati ya usine et puis kotonga bisika ba transport wana ekosala parce que ba transport wana eza na deux places ezali na cabine Kasavubu na cabine Sep Congo. Apparemment Sinel bocha na bino pression te so boche bongo pression peut-être ba pesa ba singa. Bon pression ekouta na Sinel pression ekouta jamais na Sinel parce que
sinel soki admettons que sinel mutakina kosenga biloko wana nde presse kozala mais bango nde bamanifeste bonne volonté oyo bapesili population batransfo wana po to alimenter po topesa courant na population pression ekouta epa na biso te mais eza volonté ya silo lelo basinga ezoyibama un mot par rapport na yango basinga ezoyibama mpona courant eza te oloba nini mpona bato bazoyiba basinga wana oyo ekoya koze baproblème ntango transformateur ekoya ok na baka ya vol ya basinga tosalaki note na niveau ya coordination ya lokala topesaki copie mpe na la police par rapport ya kosécuriser basecteur oyo eza na courant te yango tosengi na oyo ezoyibama biso totala ntango transport ekoya s'il s'agit que tosenga basinga na hiérarchie tosenga po tosunga bato oyo bazokonaître baka ya vol ya basinga. Un mot ya suka par rapport ya mokolo lelo mo ya suka nasengi ke service ya sécurité asunga kosécuriser bisika wana eza ya courant et puis population mpe ndenge tosengaki na communiqué aveiller mpona baincivique wana oyo bazokokonaître baacte ya vandalisme pour rassurer que vraiment badémarche eza en cours parce que biso moki ezosalisa biso mpe te na SNEL il y a des manques à gagner donc tozosala mpe bapression na niveau ya hiérarchie po ete transport wana eya. Gouverneur a contribué quelque chose par rapport à transformateur population zela nini baofuta mpe facture te parce que gouverneur n'est pas contribué. Bon pour contribuer à gouverneur wana c'est na niveau na ngai nayebi yango te soki eza gouverneur azosala quelque chose wana nani azoya information wana te mais ngai nazolanda oyo SNEL azoyebisa bakonzi ya SNEL bazoloba nayebi ke bakonzi ya SNEL baza na démarche mpona transport ntango ekoya sur facturation ekoya te. Bon soki eye d'abord azoyebisa population ke facture ya suka oyo tokabolaki te wana ezali topesaki te parce que ye kosala dégâts mais ezalaki concerné te na avarie transport wana mais na période oyo ezali ke avarie transport ezali baza na courant te jamais tokopesa yango facture tokosala bacalcule ya ntan nyonso oyo esali puis tokoréduire tokolongola mikolo nyonso wana oyo population abénéficie courant te. tolingi toprofite na micro na biso lelo moto afuta facture na 2018 ezongaka kaka ezalaka système nini bino bosalaka? Bon eloko wana tozalaka tobengaka yango assainissement des encours na serveur na biso donc soki admettons parce que baassainissement wana ezali mingi baservice moko eyaka ezwi parfois période moko une année ou 2 ans baassainir bancour wana alors soki admettons ke na période wana eza nano assaini te yango omonaka ke facture ezongi tout ça na moment oyo esi efutama mais sinon soki eza déjà assaini ezongaka te mais tozosala effort ke eloko wana ezonga mingi soki ezongi moto afuti doublement non afuta doublement te parce que micro caisse oyo batieli biso soki moto aza na caisse akotisi facture wana okomona ye alakisi ke non facture déjà payé moyen afuta so facture wana eza te na micro caisse oyo tozala pourquoi erreur wana esalamaka na lokala eza incompétence to ezaka boyeba te? Non erreur wana ezaka na lokala te eloko wana ezaka na lokala te nayebisi yo okoverifie na baentité ebele okokuta eloko wana même na niveau ya matali okokuta eloko wana ezalaka na période bayaka mpona koassainir bancour. Merci beaucoup. Merci.